Toleki bino na bilei na kolia. Ah na poto. Oui. Ah na bon. Bien sûr. Na okosate en France tolia apenza kitoko. Mbote libota lelo tozali na Paris na poto na mboka nanga. Pe nazana mopaya ye aza français awuti Congo. Azali molakisi na Lingala pe azana page na ye na Instagram. Kombo nango ezali Lingala Quotes po azo lakisa alakisaka ba proverbe masese na Lingala mbote. Mbote Ludovic. Oza malamu. Naza malamu bongo yo. Naza bien, sango nini. Sango te toza na biso kaka awa samedi na poto malili zobeta biso me kitoko. Kasi moi ezalaka awa. Te moi pe ezali yango wana tozo sepela. Ok, kitoko yo lobaka Lingala. Na loba Lingala. Lingala eza Lingala nga baboti na nga balobela nga na Lingala. Na kola na Lingala yango na loba. Naza mwana ya mibale toza minei nana yaya ya mobali baleki mibale ya basi. Leki na nga suka ya mwasi pena loba Lingala pena kitoko koleka nga kutu. Mais bandeko na misusu baloba penza Lingala te. Bazaka na ba mo boy mais pena leki na nga suka pena to beta Lingala. Rien kitoko. Na ba susu bon. Baba Mindelis. Baba français. Donc nous na bango to loba na bango lopoto. Na maman car né na lobby so sujet et sengi to loba français so sujet en tout ça na pour ça to maman na Lingala to loba Lingala. Kitoko. Yo botamaki na poto oza plus français to pe oza plus congolais. Nga pona nga naza congolais oya botama na France. Omoni naza congolais oya kola pe na France. Na kolo babo epona nini tant on a botama ka babo sanga baba français te. Donc ngai na komaka français na l'âge à 15 ans. Naeba ki pena identité na nga penzati mais na botama na nga français te na commandé français ko koma. Pour na botama a pe pour na kola na sayi ba classe na a non na ebi nyoso ya a donc na zape na culture française donc pour na za congolais oya botama na France na zape français pour na na culture ya awa na loba rapé français qui tour va eza muno na nga eza ninga na nga culture ya pe mboka na nga côté mususu place na kolela place na sa nyoso donc naza congolais français mais mingi na congolais. Oza congolais plus na kati ya comment dire na motema na yo kasi ozo se sentir intégré na mboka nanga donc na poto na France. Exactement donc na kolo baboye naza congolais na motema na congolais na makanisi pe na histoire nanga babusi nanga ba congolais bakoko nanga ba congolais donc na uta kuna le ba parents nanga bandaki ko tangisa biso ko lobela biso bil ba programme to bando tala na TV zaki ba bilo ya congolais musique to bando yo kananda ku ya congolais bilei ya rolia to bando lia kwanga pundu nyoso fufu na ebité nyoso to bando zaki ya ba congolais moi mukie ya poto ba pat na pas de frites na steak mais mingi to bando lia na biso makemba mingi loso na pundu na ebité donc pona na congolais ozana page na yo o lakisaka ba masese na Lingala page na yo iwuti wapi quoi baboti sa biso tango bakolisa biso soki balingi bate ya biso eloko mo boye bakoyebisa ota mosusu alliance osali mabe falo kende bongo oyebite ke mwana oyo kata kufa noki to mosusu bakoloba alliance bongo te faut kende faut talaka nzelo mboaza na makolo mine kasa alanda nzela moko omoni tango bakolisa biso soki mama no azo gronde azo pekiso eloko mo boye a aussi sangra na lisese mo boye po epesa yo maele wana et illustrer eloko alinga te ate ya yo omoni soki ozo kende ta musu église pasteur azote ya abimisi mo lisese mo boye tango ozo tala ba théâtre otala mo ba vidéo ba congolais oyoki yango et nga nazaka sensible na makambo wana na ata na ba expression ya awa ya des expressions françaises les proverbes français na kangaka ngo na mutu na ebité mais bana nazaka mo muke na bando kango na bando sepela nango parce que pona nga et pesara maele et pesanga susu lolenge ya kokanisa lisusu na moi bozindo omoni l'ICCO na sepela nango makasi zalara et seksanga eza munoko mpaka elumbara solo Kasebi misara makamba mutuya. Ok, ko traduire na lopoto. En français, ce serait bien que l'haleine d'un vieillard soit fétide, par sa bouche, il communique un savoir précieux. Ah, ok. Et ça nous enseigne à vraiment apprendre des anciens, tu vois. Et c'est que ça c'est parce que
on a parallèle on a solo ya munora mutu mais pe mayele o azobimisa donc ko kangamara atena ba défaut batu kangamara atena ba so tant au talent opena malamu oko bimisa lo mutu ya lo malonga donc ya wana na et c'est que sanga pe sanga pe marasi ya royoka tamba ba yaya ba koko baboti bazoloba awa na Paris na poto bana baza ebele bana oyo balobaka lingala bien te quoi bakoki koyoka yango kasi bakoki koloba yango bien te tu vois kasi bauti Congo baboti na bango baza congolais balobaka lingala kasi bango balobaka lingala malamu te yo olobaka lingala bien est-ce que sepelaka le fait que olobaka lingala kitoko est-ce que tu penses que eza chance de bien parler le lingala nakolo babongo eza côté musangolo ba eza chance eza elora ya bien eza pena malamu ya koloba lingala po ngai tamusuta na kenda Congo na kenda na batu misusu o bazaki ba congolais donc tant tozaka kuna eza na makamususu nga na bandari koyoka ngomba la moko nazaki pe na makoki ya kosola na batu o baloba français te omoni donc esunga makasi pe awa na ebite soki oza na baboti oza na ba yaya oza na batu oyo baloba lingala oza pe na posa oza katikati ya batu oza na posa kobeta lisolo mo boye po batu bayoka te esungaka mais hormis cela esunga makasi parce que po nanga lelo nakomi pe papa naza na mwa muke mon fils a 10 mois po nanga eza héritage omoni eza penza eloko na kopesa ye eza koloba ndinga ata soki olobaka na yebi toloba chinois soki olobaka portugais soki olobaka ata ndinga nyonso eza richesse omoni eza eloko penza ya motuya ebongi obatelaka yango pe nakanisi pe soki mpona bato baloba penza lingala bien te tan mosusu eza bilo mso yoka bien te eza pe na ba contexte misusu ko sentir penza à l'est oyebi tam to koli to kenda tam msusu ba matanga to kenda bisika misusu tozaka na ba mikolo tozaka na ba mikolo bango bazoloba yo zokota na ba français no ya milai na yebi te msusu ekota moi nga jenanga moi muke baboti na biso bayoka français kitoko mais zape na msusu baloba penza bien te bayoka pe bien te donc ko zana makoki ya loba pe lingala kitoko eza chance eza kitoko mais c'est aussi du travail ça yelanga boboete na bando loba parfaitement bon na loba na on peut parfaitement na accent nanga mais na loba bien justement bala mingi bazoyoka soni ya koloba lingala po bazoloba yango bien te bazo gêner moi muke koloba yango quoi bon baloba na français balobaka que l'appétit vient en mangeant ou tokolo ba misusu c'est ça on a en allemand qui dit que là c'est en pratiquant qu'on devient meilleur en allemand on dit Übung macht den Meister donc plus tu pratiques et plus tu deviens fort donc on a koloba bien sûr tant na bandara koloba nazaki tant na ba 13 14 ans tant na bandi penza koloba parce que na ya nolara na lingala na baboti na nga to na ba ya misusu na bando ya nolara na français donc ceux qui oyebi singa lo mo boy on peut singa mitindo na lingala nga na lobika na français mais tant on a nazokola tant on a OK P classe nazotanga allemand nazotanga anglais na moni que na ba classe sango na fona loba France fona loba anglais fona loba allemand mais allemand nanga pe anglais nanga ezaki nango bien te mais nazo bunda kaka pona loba kango donc elo na sosola penza eza soki na sali makasi pona loba lingala ngo pe koya surtout que na yoka ngo mikonyoso babosi nanga balobelanga na lingala soki na ke soki nesika mo boina ba oncle ba tante ba famille baloba lingala donc na yoka ngo donc ezo sengara makasi pona kolobela yango pona ba o bazo bazata musu na soni ya koloba lingala po ba oseka bango toloba na vérité biso pe bana awa soki tant musu ba boti na biso za ba noko za ba na habité ba mama kulu na biso mo so ba beti mo erreur mo bo na français to sekara. Oui. Omoni. Donc to sekara accent na bango tant musu parce que accent ba congolais c'est que ça biso tant musu ba confondre ba u na ba i. Oui, c'est vrai. Donc Jésus. Tu vois, tu sais qu'à Bango, c'est Jésus. Parce que tu sais qu'à Bango. Mais Bango, c'est qui biso ezanango et l'eau moro ya makasité. Bundara loba monoronayo et gusunga lobi. Mais si quoi, bon, lelo, ressources pour accueillir la lingala. Eza ebelete na internet, ou qui kotala moi ba vidéo. Bon, yo, par exemple, ceux qui au lobaka lingala te, ceux qui au lobi lingala te, au kosala nengi nini pour accueillir la lingala. Vous en avez batoli pour accueillir la lingala?
bon batolio na koza nango lelo penza on en 2025 lelo ba ressources ata ceux qui eza penza mingi te lelo ba ressources sango ekoma eza ba page misusu ya ba o ba te ya lingala lité ya lingala lessons aza na Instagram aza pe na YouTube je crois on a apprendre le lingala donc page na yo donc tout ça ba ressources misusu pona ba o ba lobara mwa mukie eloko pena ezalaka pena motu ya soki olingi pena oyekola ndinga soki olingi oyekola monoko mo boye esengeli osexpose na monoko wana lelo ba video ezali ata bandule na biso ata penza musique na biso eza donc ba ressources eza quand même na rolo baboye eza na bémission misusu tam parcours ya Top Congo ezaka na lingala donc présentateur nango eza la Thierry Kambunji ye pena a salara effort na émission na alobara na lingala na bevité na eba solara sujet ya parcours ya vie ya personnalité moro ya Congo ezape na ba chaîne le la Voice of America ezarape na lingala donc eza na VOA lingala okotala ozui pe ba sujet neti na ebité lelo ba ressources penda et comment. Oui, comment ça? Et ça, programme local là, je connais le Congo de Thomas Louaka, où atangi saka histoire ya Congo kaka na lingala. Omoni. Donc bémission na ezala met to lukande nini. Ezali na YouTube. Ezali na YouTube. Donc là eloko na retourna batu to lukande nini est-ce que to lukara a divertissement, est-ce que to lukara koseka parce que tam nga eloko pena amoro et sala nga moi passé ezali te na mona neti biso ba congolais to mona lingala neti ndinga moko kaka to salela ngo pona oseka to pona ko divertir batu donc pona ndule pona ba théâtre to sekaka et c'est que ça biso kasi pona littérature eza mingi te kasi pona oyekola pona otanga pona po koma saramayele to salela rango te ata soki ba ressources na eza mwandambo tozana ba oyo ba koma beaucoup na lingala édition mabiki ezara na Bruxelles bango babimisara mikanda babimisara beaucoup na lingala na tanga livre moko lingala l'année passée ezaki livre ya Adolphe Dzokanga tout ça pe na ba dictionnaire base ya mutu o alingi pena ayekola soki ozana posa rotang anglais ozana ba manuel osombango lelo pe ekoma soko betika na Amazon apprendre le lingala ok na la Fnac au roman nango omoni donc lelo mutu opena alingali ko lingala amoni ressources c'était c'est kaluki penza bien te yo tangi saka lingala awana à Paris to pena à distance pona yo lingala eza monoko ya riche batu mingi balobaka que lingala eza langue pauvre ezanga vocabulaire grammaire et tout eza ya solo parce que en fait le rôle na lobby lingala oyo tolobara donc lingala ya o biso tozobeta lelo eza o tobenga lingala facile eza lingala facile donc eza lingala oyo mutu nyonso okute na nzela na kin akoka kobeta ngo eza nango pasité omoni lingala facile eza lingala penza ya pete kasi soki olingi pena oluka o matisa niveau ya pasi ya lingala ozo luka ozanga makoki pe ya okendango soki olingi otanga bible na lingala mais kaka otanga ngo okomona ete ekeseni na mangala o biso tobetaka soki otangi pe babuku ta mosusu ya Adolphe Dzokanga nga natanga masapo na lingala atanga mpona nga nayebi ke lingala nayebi yango bien ezalaki mwa pasi mpona tanga ngo lolazaki naotanga buku wana penepene aza na oyo babengi na lingala bago dictionnaire naza na dictionnaire nanga pembeni soki eza na mwa kombo boye o nayebi te kati ya lisolo kati ya lisapwana na tangi yango pe na bago donc o nakoloba soki olingi lingala na yo ezala riche soki olingi pena okota na lingala oyo ya bakanza o tokoloba lingala originel ozana makoki okenango ozala pe na ba kaka nento le structure grammaticale oyo ezala ya moi pasi oyo ezala ya moi likolo sengo pena oyo ekola pena na moi pasi mais lingala na biso otoloba mikolo nyonso na boti na biso na bandeko misusu ezala lingala facile donc lingala otoloba penza ezala lingala facile tokoloba ngo oyo eza moi pauvre mais lingala solo eza na pauvreté donc yekola lingala facile loba lingala facile ok na wenze na kin ok na braza
Ok, et bipa nyonso lingi bat bayoka. Ok. Kitoko. Bon, sikoyo na kotuna yo mutuna ya moi pasi quoi. Nasi na tuni yango na invité nanga. Ngai na sala ka vidéo na lingala. Na tiaka ba sous-titre. Donc na tiaka ba sous-titre na lopoto. Pe na tiaka ba sous-titre na lingala. Pona lopoto na tiaka bendele ya France. Parce que posa français. Pona lingala au début na bandaki kotia ba mindele mibale donc oyo ya kin, oyo ya Congo Brazza. Kasi bakinois balobaka souvent que lingala eza monoko na bango. Donc yo okanisa nini na question wana. Donc lingala euti plus RDC po euti bamboka mibale. Bon, pour nanga en tout cas eyano nanga eza penza pété. Lingala euti na bamboka na mibale. Po nani na koloba bongo. Ba frontière otoyebi. Oye ezara katikati ya Congo Brazza na ouest pe na Congo Kinshasa na est eza oyo ba belge na ba français tant bayaki pona kokonza ba mora na biso o ba tchakucha. Donc c'est complètement artificiel. Donc eza ba frontière oyo tozala ngo penza tinate mais bangala bikolo to bengi bangala bazalara pene ya mboka oto to benga lelo Centrafrique donc bazaka likolo ya Congo pe bazalara mipanzi na mibale donc oya Congo Brazza pe oya Congo Kin donc euta lango ba mboka na mibale donc lingala ekita na ebale to bengi Congo ekita banda Ubangi donc ebale wana Ubangi ezaka na Centrafrique ekita ti na nzela ya ibale ekita donc ezara munoko oyo babanda osaila mingi po na misolo donc mingi po na échanges commerciaux donc babanda osaila ngo ekita ndingi wana donc eza munoko oyo to partageaka eza propriété privée à mutute eza ninga na biso o to salelaka soki oke Brazza bat nyonso ba lobalinga omoni soki kin bat nyonso ba lobalinga siko to bundela on po na eza na sens te po na penza elo na roloba eza na sens te. Mais c'est vrai aussi que RDC est valorisé yango et valorisé monoko ya lingala quoi plus que Congo Brazzaville. Bon, plus que Naroloba, plus que Penzate. Et l'autre Toroloba, Penza solo les années. Congo, lelo, RDC, eza Moka Penza Mounene Koleka. Donc, eza normal, ce qui okuti batu mingi Koleka, balobara lingala na Congo Kin. Po Congo, eza Mounene, c'est 100 millions d'habitants. Ce qui te compare, to Mekoli, on a Congo Brazza, ça, je crois, autour de 10-11 millions d'habitants. Ça n'a rien à voir. Kin, y a Pamba. 10 millions c'est 18 millions d'habitants à peu près. Donc près de 20 millions d'habitants. Kinshasa, il y a Pamba. Donc, et les qui, Mbokana Mobimba, il y a Congo Brazza. Omoni, Namunene. Donc, tu valorises à Gango pour tout les kinde et belé. Il y a un artiste Nabiso. Bah, Yembara na lingala. Bah, troupe Nabiso à théâtre. Bah, na matsape lingala. Mais, ce qui total kaka. Menene, ya ba Morana mi balé. Au comprendre, au solara rapoani. Congo kinde matsango mingi. Pe elo repé to roloba ko lingala pe eza monoro euti likolo donc euti na likolo amboka na biso na Congo Brazza eza na bato ebele pe bazalaka na bango bangala te omoni bazalara ba Congo bazalara bateke bazalara balari donc bazalaka na bikolo misusu oyo na place lingala ezaka penza valoriser te omoni na Congo kin pe eza na ba bikolo misusu ba valoriser pena lingala te ba mona ngo neti munoko moko balabala munoko moko pamba donc baloba ngo kutu na ndako te eza na banda ko belé ba pekisa bango baloba lingala donc baloba kaka ta mususu ki kongo na za na ba vieux na ba yebisanga na ndako na biso to bandaki ba pekisa ba bosi na biso ba pekisa biso ko lokolo balingala kaka ki kongo na ndako ba misusu ka chiluba na ndako na mboka na kinko donc ka chiluba na ndako linga to boyango donc nga elo na koloba kaka eza ninga na biso to sepela soki mati to sepela soki tozana ba ka to lingi to lobi ba ressources to sali la po ba koko na biso po ba na biso ba ko bape ko koloba yango. OK maintenant yo lobaka minoko misusu à part lingala na lobaka français za ninga nanga na botama na kula nango na loba pe anglais pe allemand.
Olingi koyekola munoko na mususu na Afrique, par exemple Kikongo. Naza penza na posa koyekola Swahili na Kikongo. Ah ok d'accord. Na posa koyekola ngo nga soki Nathalie bisika babosi na bauta maman nanga za ya Congo central. Donc loba Kikongo na kuna kasi papa nanga za ya na moka likolo. Ndamboza Mongala na Koloba, l'ethnie on va dire qui regroupe ces bangala. Pe moi Ndamboza moi Muswahili. Donc yango na pour ça royer kola. Moi Swahili na Kikongo. Kitoko. Pe sima olingi otika awana poto, poza na posa ya kozonga na mboka na yo na Congo quoi. Même si obotama ki awana France mais kozonga na ndenge ya kozonga na terre ya ba konko na yo tu vois. Bon déjà nga eloko na koloba c'est que loko la nasala déjà na Congo musa nanga ezala déjà na Congo na ndenge na komara article nanga na journal vrai thématique na mutema ezala penza posa nanga ya kozonga. Kozonga tant na lobi kozonga ezaka kozonga pona libela te mais za pena kozonga tant musu pona tango mo ya mulai nga pe ilo na tanga commerce international donc eza pe karaté pona otika na France omoni nga na sala pe ba mula misatu na Allemagne donc na tambola mo muke pona nga soki na tambolika na ba mboka ba paya pona nga eza na sens te fo pe na mona ndenge Congo eza ka kinte po na so na Nathalie Lilo na monaka akin mais naza pena na posa ko ya komona Congo ya okende na bamboka msusu na oke Congo central na kinde ata na Équateur na kinde na Kisangani na kinde na ata na Est na kinde na Lubumbashi na posa na tambola penza na Congo na yeba Congo ndenge ezalaka penza donc na rokosate eza pena mutema na ngai. OK kitoko en tout cas je te le souhaite en tout cas. Matondo mingi Congo eza munene ko tombola na bisika ebele ya solo eza penza munene donc bon naza pena na posa ya komona sikoyo bilia nini olingaka koleka awa na France ya liboso sima na Congo na mboka na yo. Waouh Pour kolia bien kolia en France qu'est-ce que j'aime beaucoup manger? J'aime bien le fromage de chèvre. J'aime bien le fromage, moi. Moi, je suis fromage. Moi, je ferais comme ça, là. Je suis fromage. J'aime bien le fromage de chèvre. J'aime bien le Saint-Marcelin. Tu vois? T'aimes pas les fromages à croûte dure? Dure. Aussi, mais j'aime bien quand c'est genre. Moi, par exemple, je mange mon chèvre avec des makemba. Tu mélanges le chèvre et makemba? Là, je vais qu'on va masser. Makemba chaude ou froide? Chaude. Ah ouais. Comme ça, le chèvre. Ils font ça. C'est un truc à essayer, ça. Oh mon dieu. Il faut que j'essaye ça avant de rentrer. Non, faut na meka. Na meka on est nimba liboso. En fait, na bandolia makemba pembe na zali na salade nanga. Salade nanga chèvre ezaki. Na sangisa on a monique seben ebeti toko. C'est le combo là. Donc bon, moi j'aime beaucoup le fromage en France. J'aime bien la manière dont on fait les viandes aussi. J'aime bien la classe, tu sais, les sauces en crème et tout. J'aime bien la pâtisserie. J'aime beaucoup la pâtisserie, les viennoiseries françaises. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est quoi ta viennoiserie de cœur? Elle est chouquette, on dirait. J'ai les chouquettes. Oh là là, c'est bon, laisse. J'aime bien les chouquettes. Genre, j'aime bien les bonnes chouquettes là. Non, t'en manges un paquet. Sinon, non, je mange de tout. Enfin, j'aime beaucoup les viennoiseries. Siko na Congo. Oliaka nini. Et l'eau pena na sepe la langue oleka. Oh my goodness. Eza fumbwa. Fumbwa, ouais. Na likayabu. Likayabu, poisson fumé. Morue salé. Donc fumbwa, likayabu. Siko na pilipili na safu pembeni. Safu eza nini? Safu na français, je crois c'est appelé safu. Mais ça neti eza mbuma mo boye eza neti la couleur c'est violet un peu na l'axo donc na betango siko na semoule donc foufou pour na Paris à tous na foufou penza mingi mais tous amis na semoule donc na semoule mais na ki na betango siko na foufou na kwa ngapeza kito makasi mais pour na sebeli ya makasi za yangana donc na za fumbo langa na safu na pilipili zanga te likayabu na fufu na na vanzi pepe so opesi na bila iloko
On a maintenant très heureux. Et puis en France, j'avoue, j'aime beaucoup les lasagnes. Mais bon, c'est italien. Mais bon, voilà. Bon, c'est vrai qu'on cuisine beaucoup ça ici aussi. Tout là, marron pesa mingi, mais on a pesa assez bien. Kitoko. C'est pili. Philippe. Ah, tu es pili. Pour ah, bino peu français. La lasagne. Ben tiens oh, ngamo sinanga lamba lasagne tu pili na kati. Pour bino faut à ce côté assaisonnement photo sunga. Oui, c'est ça. Ah bon, ma samwa dos. Ok, kitoko. Bon, pona kusuki salisono na biso, est-ce que olingi oloba eloko moko pona kusuki sango? Nga kaka eloko moko na oloba eza pona ba o penza baza ata soki baza bakongolais soki baza bakongolais te bao baza na posa mpena koyekola lingala lelo kaka ndenge tolobi toza na bisika ebele oyo tokoluka lolenge nini tokoki mpenza kolobaka yango toza na batangisi toza na bapage toza na basite toza na bilili toza na babuku toza na badictionnaire donc babago toza na ressources wana nyonso donc soki mpenza olingi oyekola lingala lobaka na yo et puis eloko mpe na kosukisa nango eza yango wana ata soki bato baseki yo ata soki okekini bato baseki yo lingala basango baseki yo mpo lingala eza mpena lingala bana poto bana nord yo oza mwana ya diaspora ozaka congolais mais congolais oyo abotama na Allemagne, congolais abotama na France, congolais abotama na UK oza na accent na yo ekotikala eza marque no déposé kozalaka nango sonité ba congolais ya Congo central balobaka neti ba congolais équateur te ba congolais pe ya Kasai baloba lingala neti pe ba congolais ya STT to valoriser kaka identité na biso ya kozala congolais toza bomoko na kosukisa na maloba o. Kitoko. Mais du coup, je vais te poser la question que je voulais poser au début, en français. Dis-moi. Du coup, est-ce que tu es plus un Français d'origine congolaise ou bien tu es un Congolais de nationalité française? Bon, je suis plus un Congolais de nationalité française. Ah ouais, tu penses? Ouais, je pense, parce que comme je l'ai dit, ma culture, la culture avec laquelle j'ai le plus de références, celle avec laquelle je suis le plus à l'aise, c'est la culture congolaise. Maintenant, je suis aussi français, donc je suis congolais français. Mais si je devais choisir entre français d'origine congolaise et congolais de nationalité française, je dirais congolais de nationalité française. Et puis Fachi, donc notre président, a prévu que la double nationalité nous soit autorisée. Donc on attend ça beaucoup. Pardon. Mais plus sérieusement, ouais, si je devais pencher entre les deux, ce serait congolais de nationalité française. D'accord, super. Bah, merci beaucoup pour le temps que tu as passé avec moi. Je t'en prie, merci pour l'échange. On se voit très bientôt, j'espère. Yes. Au Congo. Bonne année. Au Congo, Nakin. Inch'Allah. Ok, Matondi Mingi Tokutana.